Bokota, 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 la famille, Bokota, Bokota. Quand ndenge toyebisaka bino toujours et encore, soki ya koloba ezali, tokoya koloba, soki ya koloba ezali te, moyen ezala, ezate, biso pe toya koloba. Ezala bongo. Donc à chaque fois que vous monaka Etoiline Ines TV ayaka seke makambo ezalaka seke ya kobetela sete ezali seke ya kolobela ezali na ndenge moko ya malamu. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, cette soirée plutôt sur notre chaîne Etoiline Ines TV. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances. Salut surtout les amis de Etoiline Ines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu kaka na dossier tozo mema kaka dossier ya jibe mpiana kaka ndenge ebele ya batu toyebi mwana ya jibe mpiana na kombo ya Océane mpiana akufaki bandeko nanga banungu ba rumeur eza ebele ba confirmation ya makasi ezali pona koloba teno mwana wana atikala kozala mwana ya jibe mpiana ka ndenge boyebi gauche bakoti koloba boye mais droite ezalaka pe na makambo na ye eza je m'excuse eza mwa bongo. Awa lisusu toyaki kovanda kaka ndenge tovandaka bandeko nanga dossier mususu eyaki kokota makambo eyaki kokota surtout kaka sur sujet ya makambo ya mwana ya jibe mpiana bandeko nanga avant ya kokota na mozindo ekozala malamu ya encore malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somme, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Christian Poi na pesi bambote na mama Lisi mpitu ya balisi bambote nanga na mama chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga na pesi bambote kanenge zalaka na yemoko Franès NM Franciel NM et pourquoi pas Amos Kazadi na ndenge moko po pe na système moko ya kitoko. Voilà. La famille, lelo oyo toyeli bino makambo dossier sur dossier ya jibe mpiana bande kunanga ezo sala kaka. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobile salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, la muki, feti zongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, uniforme, tozali na gamme complète, ya copacola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa dolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, bona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, gros solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker oko sepela. La
la santé n'a pas de prix. Quand ndenge toyeb sarabino, bate la santé na yo, soki oko bate la santé na yo te, mutu moko te, akotikala ko bate la santé na yo. Yango eza toujours ya malamu, eza toujours ya motuya, en tant que mutu, soki omi yoki, omi talike na nzoto na yo, oza bien te, benga gafker na lumbangu, aya kosunga yo. Gafker azawana azo sunga kabandeko nyonso, oyo baza na problème ya oyo etali makambu ya santé. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo. Toyebi ke boza ebele oyo mukolo ya lelo bozo célébrer ba anniversaire na bino. Ka ndenge na lobaka ko célébrer anniversaire ezalaka lipamboli. Tant de personnes lelo oyo baza lisusu na biso te, mais soki yo de ton côté nzambe azo batela lelo mukolo ya lelo le 10 avril ozo célébrer anniversaire na yo. En tout cas eza toujours malamu kokumisa nzambe kotombola nzambe et pourquoi pas kosala mwa action de grâce. Yango Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o bazana matanga kande tolobaka toujours et encore tango matanga yaka eyebisaka mutu te ke non lelo nazoyepa na bino lobi kuna nazokende pa ya bakingandi. Matanga yaka na ndenge nango na système nango na kibomatanga nango moko yango bandeko nanga Étoile Nines TV aye ko présenter ba sincères condoléances na bandeko nyonso o bakufeli papa, bakufeli mama, tata mwasi, mama kulutu noko, toye penza ko présenter bino ba sincères condoléances na ndenge moko ya malamu. Courage na ba o nyonso bazoleka, to bazolekisa ba moma moko très difficile. Je sais que mosusu dans la vie tokomaka na moma moko, mosusu komi komitu na Nzambe na bomo na liaki ya nani na ibaki ya nani, pourquoi situation nanga ezo persister boye. Mosusu ozolukaka ne musala, mosusu eza mabota, mosusu eza voyage, mosusu eza libala. Yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko pesa bino courage de partout ozolanda biso, courage et ko simba Bible yebisaka biso que rien n'est impossible à notre Dieu. Oh nyonso ezalaka possible, ezalaka impossible na miso abatume et pas ya Nzambe ezalaka toujours possible. Voilà. Bandeko nanga chaîne Étoile Nines TV ezalaka chaîne commerciale. Oza na posa tozalaka na posa olekisaka publicité na chaîne na biso, moi business na yo, musala na yo maboko salaka, oza na besoin de clientèle. En tout cas, veuillez nous contacter numéro na biso yango wana. Toko solo laka ndenge zalaka na système moko ya bia toko tana makam na biso modizindo na biso na système moko ya tokos. Voilà. Bandeko nanga déjà ba rumeur eza ebele oyo ezolobama concernant liwa ya Océane Mpiana. Bato ebele bayaki jibe mutu yaki mwana. Au-delà de ça, kolia mwana esili ekomi makambo keno Océane Mpiana atikala kozala mwana ya jibe Mpiana. Na ba photo ebimaki photo ya ndeko na biso moko na kombo ya Frank. Toko otali elongi, otali mbebo, ressemblance à makasi ezali. Alors Congolais ayaki ko confirmer que non, wana penza nde papa ya mwana ya Jibe Mpiana. Bandeko nanga ezalaki moto sur les réseaux sociaux, eza moto, ezalaki kutu, eza moto même pour le moment. Batu mosusu bazondima, batu mosusu pe bazoboya de leur côté. Toya ko vanda ka boye, toya ko zwa ba moi message ya ba proche ya Jibe Mpiana. Oyo ba yeko bimisa ba vérité nyonso na poisa. En tout cas na olingana tiela bino ba message wana, to landa message wana na bukebi, to landa message wana na bukebi et après na ozonga po na ko continuer analyse na biso kaka ndenge to continuaka. Avant na tiela bino s'il vous plaît, bomitalela nanu, est-ce que botielanga commentaire? Soki otielanga commentaire, merci beaucoup. Au salelinga déjà partage, soki au salaki merci beaucoup, mais soki au salaki te en tout cas s'il vous plaît bo salelanga. Soki otielaki nga j'aime. Soki otiaki en tout cas grand merci, mais soki na notiete en tout cas tielanga j'aime et ko sala nga malamu et encore malamu mingi. Toyoka message et on se retrouve juste après. Azana basi musu na vie azoki te po teleka longondo vraiment na vie.
Mais tant que moi nanga abotami quelque part na koya ndo moni ko mema mwana wana kaka bato mokili nde na zoloba oye bayebaka histoire te bayeba ko monter obi montage za eloko moko bazola ngota vite papa ba monter le comme pe ya solo yango babilo kute yaka na sincère vérité kana ngo kana escalier tozala nzambe liboso na biso loba mwana akoti na sama bele ya solo za kaka bwana mwana ngo ya tata yango te. Je vois mal que un enfant oyo akufi na kokufa na kwa kimile boye nanu kutu na sama bela toki nanu te nanu kutu na sama bele eloko monde me bon kilezo boma esusu e boma ba para na ye na dia biso mutu to sala ba biso mutu bema bango na l'église Nicolas eba ki bible te nga mutu na évangéliser ye na kumba une église assemblée merci aya ko li bible maboko apôtre Richard Kiangata bokotala ba video ezali mbana nyonso la mike ba na baronde ba sambela raté bana na bandi ko na église na ndepe ba strateta espace ezalaki na tata ya mwana wana et vrai pona muktabata mokili kaka menzambo to bonde ratoucher motema papa a récupérer mwana na ye a récupérer ka mwana na ye na ba prière et mwana wana ba yeko beng sa bona kishasa ndo moni famille mobimba pia na ba yamba bango batikala na contact na ba parents na ye na bana wana nyonso basangana grand frère na nga na bika tika bana te ka ndo zoloba jibatika bana te akosundela mwana moko quelque part te oye comme isko bazo tia mutu pression moke akoma na équation lo moko même nzamba sepela na été donc mukila zo pousser ka mutu le bakeza ya ngate neza bakangi mutu bazwe na le côté mais ba tellement ba betie mingi na suka bibon de toute façon nga mutu na salaki non pendant tout ce temps là papa on a une fois qui sait kazaki papa ko peut reconnaître moi na tu kazaki aye mais bozo c'est la mwana alala na mabele pour me kiler loba nadia merci na direct au sali toloba ki lelo ndeta peut-être ko ki toloba po biso babi matanga sila ke pa paya mais pas ba kolona ngo sila raté biso to ana na pasi maman moi na zaki na venir moulayi une belle fille comme ça tu vois tout le monde sur internet partout sur bazo tcha et lelo nde bazo beta mabanga bongo so sala motema pasi mais quand toloba lingali kambo zo lobo za nango preuve et puis nzambe la lola considérer yo loba mais so considérer tous ces pays ici bato boti bana to na bana na ba famille. Faut pas croire que ça va déformatoire le kuta bon monter sur mo boko manango solo maman mwana na sana sa zole la mwana mais bozo bon mais sous la besoin d'alanda ton ndenge nini ya hein ba analyse ba to ba pesa ba analyse ba to ko analyser même bien té on regarde seulement mais nzamba lo la pambola yo ba o ba yebi ke li solo to lo ba za lu kuta biso to ba proche biso de tolande le vie spirituel à Océane na so ba maman pasteur ya Océane papa Richard Kiangata na Rose Kiangata biso tolande ba vie spirituelle to témoigner ba nzamba lola to bima ba faux serviteur de Dieu mais tant que des serviteurs des servants de Dieu je te témoigne aujourd'hui maman c'est la fille bien belle la foi de JB Piana asa mwana mukulu likambute on so ba bimisala sima biso ba sala nzambe to confirmer peut te persister ngo ke asa mwana mukulu batika papa na tranquille batika maman mwana na tranquille basi ba perdre déjà bazo sur les lomo sur la makasi oya makila ba ko déclare ba mi ba les ali sous-souté comment vous voulez tuer les gens comme ça hein bazo sur les lomo ba déclare sous-souté ba mi ba pour moi na kei mais ce ko bino bazo continuer ko bomba bango ka bazo tala ata bino bazo batute maman hein yango kana nga mateki pour intervenir maman merci maman Rose merci beaucoup merci voilà on azana basi musu na vie azoki te pour tela ka longondo vraiment na vie mais tant on ba ke mwana nanga abotami quelque part na koya ndo moni ko mema mwana wana kaka bato mokili nde na zoloba oye bayebaka histoire te bayeba ko monter obi montage za eloko moko bazola ngota vite papa ba monter le comme pe ya solo yango babilo kute yaka na sincère vérité kana ngo kana escalier tozala nzambe liboso na biso loba mwana akoti na sama bele ya solo za kaka bwana mwana ngo ya tata yango te. Je vois mal que un enfant oyo akufi na kokufa na kwa kimile boye nanu kutu na sama bela toki nanu te nanu kutu na sama bele eloko monde me bon kilezo boma esusu e boma ba para na ye na dia biso mutu to sala ba biso mutu bema bango na l'église Nicolas eba ki bible te nga mutu na évangéliser ye na kumba une église assemblée merci aya ko li bible maboko apôtre Richard Kiangata bokotala ba video ezali mbana nyonso la mike ba na baronde ba sambela raté bana na bandi ko na église na ndepe ba strateta espace ezalaki na tata ya mwana wana et vrai pona muktabata mokili kaka mais nzambo to bonde ratoucher motema papa a récupérer mwana na ye a récupérer ka mwana na ye na ba prière et mwana wana ba yeko beng sa bona kishasa ndo moni famille mobimba pia na ba yamba bango
batikala na contact na baparent na ye na bana wana nyonso basangana grand frère na nga nayebi katika bana te ka ndoko ozoloba ji batika bana te akosundela mwana moko quelque part te oyo ekomi siko bazotia mutu pression moko akoma na équation moko même nzambe asepela na ye te donc mokili azopousse kaka motu alobaka eza yanga te nde eza bakangi mutu bazwi na eloko te me batelema babetie mingi na suka bi bon de toute façon nga mutu nasalaki non. Pendant tout ce temps-là, papa, on a une fois qui sait qu'elle a reconnaître moi, mais bon, c'est la moi, là, na ma belle, pour me qu'il est là-bas. Nadia, merci, na dire qu'au sali, tu l'as qu'il est là, peut-être qu'on quitte là-bas. Pour me dire, ma tangue, si la pas paya, mais pas ma colonne, si la raté, mais toi, on n'a pas si maman. Moi, on a Zaki, venir moulaï, une belle fille comme ça, tu vois, tout le monde sur Internet, partout sur ma zone, et le long de ma zone, bête à ma banque, bon, ils sont la montée, ma passe. Mais quand tu es là-bas, Lingali Kambo Zolo Boza nango preuve. Et puis Nzambe la lola considéré Yoloba. Mais soit considéré tous ces pays ici bato boti bala tola bala na ba famille. Faut pas croire que ça ba déformatoire le kuta. Bon monter soit mobo comme nango solo. Maman moi na za na sa zole la mwana mais bozo bon mais sous bozo la besoin d'alanda ton ndenge nini ya. Hein? Ba analyse bato ba peut analyse bato ko analyser même bien té. On regarde seulement. Mais Nzamba lola pambola yo. Ba o ba yebi ke li solo to lo ba za lu kuta biso to ba proche. Biso de Tolande le fils spirituel à Océane. Nazo ba maman pasteur ya Océane, papa Richard Kiangata na Rose Kiangata. Biso Tolande ba fils spirituel tozo témoigner ba nzamba lola. To bi ma ba faux serviteur de Dieu. Mais tant que des serviteurs, des servants de Dieu, je te témoigne aujourd'hui maman, c'est la fille bien belle, la foi de JB Piana. Asa mwana mukulu. Likambute on se ba bimisa la sima, biso ba sala nzambe, to confirmer peut te persister sango ke asa mwana mukulu. Batika papa na tranquille. Batika maman mwana na tranquille. Basi ba perdre déjà bazo sur les lois sur la makasi oya makila ba ko déclare ba mi ba les ali sous-souté. Comment vous voulez tuer les gens comme ça? Hein? Bazo sur les lois ba déclare sous-souté ba mi ba les pour moi na kei. Mais ce ko bino bazo continuer ko bomba bango ka bazo tala. Ata bino bazo batute maman. Hein? Yango kana mataki pour intervenir maman. Merci maman Rose, merci beaucoup. Merci. Voilà, on De retour, la famille, Nabandi ebele abatou, toti koyoka message, ebele abatou, toti kolanda ba propos nyonso oyo ndeko na biso alobi concernant makambo oya matanga, concernant makambo ya kokufela ya JB Mpiana na mama na biso Nicole Longondo bandeko nanga makambo ezakaka pasi, makambo ezakaka mawa, makambo ezakaka makambo moko ezosala pasi na motema. La famille naloba nanu ba o nanu batikala kokufela te ba makambo mosusu tokoya lobi mais ba o basi bakufela en tout cas ba yebi douleur ya kokufela ndenge ezalaka ka ndenge ndeko na biso alobi bien totika famille elela mwana na bango depuis matanga o ebanda eza kaka lelo o ekoti lobi kuna o ekoti lobi kuna o ekoti ata kutu mwana ngo akopema na kimia quand même Océane Mpiana tikala kozala star te mais mutu oyo azalaki star oyo azalaka star ya mboka na biso ezalaka nde papa na ye na kombo ya JB Mpiana. Peut-être ba makelele oyo bo garda kango après 100 ans tango JB Mpiana kokufa après 100 ans nde bokoki koyana ba makelele boloba o nyonso bolinga boloba. Pourquoi? Parce que JB Mpiana ye nde star mais bana na ye quand même baza ba star na ye baza ba star te. Eza la basi na ye oya bimana bango tina basi oyo lelo azobimaka na bango baza ba star te bandeko nanga baza ba star te. S'il vous plaît bandeko nangai congolais tozala na motema toyebi ke tango tosalaka ba analyse tozalaka na posa ba vidéo etalima fin du mois tofuta maman quelque chose mais ekozala pe malamu tango tosalaka ba analyse na biso tosala ba biloko moko oyo eko lelisa lisusu famille te oyo ekotia lisusu famille na équation te oyo ekotia lisusu famille ebanda komitu na mille une question te mais plutôt tosala makambo oyo ekosala ke famille place evandi bango moko batali balobi non internet eleli na biso ekozala malamu la famille ezosala pasi penza makasi. Oh, JB Mpiana, kendaki kolela mwana na yete, yangwa kendaki te. Pourquoi? Parce que aza mwana na yete, mataki ekitaki. Bon,
qu'on se le dise mwana wana azala mwana ya jibe mpiana azala mwana ya jibe mpiana te ya biso nini na kati mwana si akufi ozala mwana ya jibe mpiana nde kokota lola mais soki oza mupaganu oza mutu wa masumu oza mwana jibe oza mwana kofi oza mwana wera mais soki oza mupaganu otikala koyeba nzambe te na se ya moi okotikala kokota lola te okokota na yo lola te okokota lola te eza bongo alors totika mwana akende na ye kopema apemisa nzoto nzambe ye moko andimi kozwa ye comme nzambe ye moko andimi kozwa mwana totika mwana akende opema totika badiscours milai na baparcours milai oyo biso internet lelo tolingi tolamusa soki ye jibe atikala na ye kokende na kokende kokunda Océane mpiana te il avait ses raisons na ba raison na ye wana biso toza na besoin koya kokotela ngo na kati te mutu na mutu ndenge toza boye combien ya bato baza na bambongo papa akufi mama akufi mais aboyi kokende kokunda ezalaka nini la personne a ses propres raisons. Il y a aussi d'autres personnes aza na mbongo te andimi akende odefa na kende kokunda papa na kende kokunda mama pourquoi aza na ba raison na ye personnel oyo il faut akende ezalaka bongo eza te ke non soki mutu akendaki te cela veut dire que ye mutu alie ye soki mutu akendaki te cela veut dire que aza mwana na ye te eza ba circonstance c'est vrai makambo oyo tomonaki na veillée mortuaire ya kin oyo tomonaki jibe mpiana na telefone na ye bon chacun a sa façon de pleurer nga nalobaka ngo bongo eza na bato mosusu pour que abimisa oyo nyonso eza na kati ya motema ifo aganga alela abimisa penza mongongo ekende. Il y a aussi d'autres personnes à préférer avant da kimia ma ya miso ezotangaka. Il y a aussi d'autres personnes à préférer na ye alelaka ayembaka ola kolela ayembaka kande tomona ki serenis ba mutu na buntu azana façon na ya kolela ezalaka bongo mutu na mutu azana façon na ya komona kamakambo mutu na mutu azana façon na ye ya ndenge nini na kozwe la situation. Alors na ka oyo ya jibe mpiana tozala penza pressé te ya koya kokondane jibe mpiana te totika jibe mpiana soki aleli ya ye moko soki alelaki mwana te ya ye moko nde ayebi eloko ka biso nyonso toyebi eza ke na se ya moi toza biso nyonso baleki nzela eza eloko oyo ifo totiaka na mutu toza biso nyonso baleki nzela emata ekita na se ya moi toza baleki nzela soki lelo omoni ndeko mosusu akufeli mutu kingandi bazolela miyebela kino ta ndenge baolela mutu wana un jour nga pe na kokufaka bato bakolela nga ezalaka bongo eza teke parce que na famille wana bazolela bango kaka nde bakotikala kolelaka bino na famille na bino bokotikala kolela te famille nyonso balelaka matanga eyaka na bafamille nyonso ata soki lelo ekoya te ata après 10 ans après 20 ans après 30 ans après 50 ans après 100 ans matanga eyaka kaka ezalaka bongo. Alors tozala pressé ya makasi te pona koyaka ko juger baninga pona koyaka ko sala ke biso nde toyebi na réseaux sociaux mutu ayebi nyonso na réseaux sociaux awa ezate ezaka ba information o tozwaka na la plupart des temps ezalaka batu o bengaka biso omona kambo babenga kinga sikoto ba obenga ezalaka toujours malamu okendaka na profondeur ko vérifier ba information ozo pesa et surtout au-delà ya okende ko vérifier ba information ezo pesa ezalaka toujours malamu oyebaka monini okoti ko employer okoti ko bimisaka nyonso te parce que ba pesa kinga information kingandi nga pena bimisa nyonso. Ce n'est pas comme ça. Bimisa ba information oyo monike ata soki famille yoki information wana eko frapper forte information wana eko lilisa bango lisusu te information wana eko sunga ekozala malamu ke oya na ba information mama ya mwana zolela tomonaki biso nyonso na matanga mwana na ye tango ekomaki moya suka ifo aloba mama wana abandaki kopesa parole na kanda penza makasi kanda moko kolela
aganga mabe aloba na sie mabe okosentir douleur ya makasi ezalaki na mama wana. Alors biso toza batu oyo na minute oyo tokoki koya to console mama wana topesa ye bamo oyo ekozala bien, bamo oyo akoki ayoki yango esoulager ye evandisi à comprendre que c'est ça la vie. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Eza bongo ke biso toyaka tolingaka toujours koya kopelisa moto. C'est déjà nature ya ba Congolais. Congolais place batu bavandi kimia, Congolais alingaka kimia te. Congolais alingaka toujours place avandi makelele ekota. Place avandi babetela yango sete. Place avandi baloba keno wana Congolais aza. Wana nde ezalaka comportement ya Congolais. Mais eloko ka na ye kosenga na cher compatriote bino boolanda Etoiline Ines TV na bolingo nzambe. En tout cas bopesa mama oyo kimia. Totika makambo ya Océane oyo ezotambola. Totika pe Océane yango akende opema na kimia. Akende kopema na kimia. Liwa oyo eza teke eza liwa moko ye moko abandai koluka yango te. Atikala koluka liwa oyo te. Mais eza liwa oyo ye na nzela na ye. Eza nzambe ye moko a permettra accorda que mwana akende opema. Alors comme c'est Dieu lui-même oyo accorda mwana akende opema, alors tozala batu te ke non tolinga totia soki nini toloba soki nini ekozala bien te pe ekosunga te. Eza mwa bongo babilo mosusu ezalaka toujours bien toye tolobi toye tobetela yango sete pona kosunga bandeko na biso mosusu. En tout cas bolimbisi na batu oyo nyonso na betisi libaku na émission nanga eza kaka koloba vérité toyebisana. Toza batu Congolais en ce qui concerne makambo ya mbongo, Congolais azalaka toujours akofonder akofabriquer akoya ata na lokuta aya kokosa amonika photo oh bakokani tala na mokili oyo batu bakokanaka babiso oyo eza na batu mosusu otali boye muto otambola netika yo elongi netika yo okomi yo okomituna oh lipasa na nga to ndenge nini mais azata muto ekolo na yo te. Nga awa na Afrique du Sud eza na mwasi moko o na yeba kutu akufa mwasi wana na hôpital place mbando sala ba yeko mema ye na hôpital. Soko tali mwasi wana elongi netika ngai. Otali ye penzo lobi mama ye oyo mwana papa na mwana mama nanga. Otali na forme na mulai kana ebo mona kama mama Etoiline. Mwasi wana pe azaki ka bongo. Mais ya zaki sud-africaine nga congolaise batu bakokanaka eza bongo eza te ke non parce que ye na oyo na zolo esali boye baza te totika ba makambo wana eza ba makambo moko ekosunga te mais plutôt ekoya kosala pasi na motema. Totika papa chéri alela mwana na ye na pete nyonso pe na bolingo nyonso na ndenge moko ya malamu pe na ndenge moko ya kitoko. La famille tokomi na mwa suka partage na biso ya lelo. Ka ndenge na yebisaka bino soki nano tiela biso j'aime te, tiela biso j'aime, soki osalela biso commentaire te, salela biso commentaire, soki nano salela biso partage te, na bolingo nzambe salela biso partage, ekosala biso malamu et encore malamu mingi. Bandeko nanga suka na biso yango yo, soki kande na lobaki ozana mwa business na yo, ozana posa elekaka chez nous, chez Etoiline Ines TV. En tout cas, benga biso ko hésiter te, benga biso tozalaka wana, toko solola, toko sunga. Bye bye.